en tout cas bano ya mike o bazwa na ba réseaux sociaux bano soit disant ya mibali basisi kokola te parce qu'il était en manque de lait hein azaki na manque à calcium quand il était encore enfant. Il était en manque de calcium, de vitamines. Allez, et kanga kaka na sa 1,60 m wana a boujakate. Il rêve à Fali. Kende ko senga kuna entretien na Fali. Parce que rêve ne zaka Fali. Tu fais semblant d'aimer Kofi, tu fais semblant d'être mwana roi lobelaka royaume. Mwana roi lobelaka ba parents na ye. Mwana roi kenda kotala biloko ezo le capable voisin te parce que na palais royal na bino, il doit tellement avoir des choses. Batu ba revaka Buckingham Palace. Batu ba revaka il se passe quoi dans le château? Qui est dans les châteaux? Château ezana nini? Yo au lieu de faire rêver batu, yo mtoza mwana roi, ndaku na bino eza château. Au lieu de beta masolo ya ndaku na bino, yo yako djembeli nanu ba Gaulois. Comme ba Gaulois ba timbeli yo, ko yaka ko djembela bango, po ba ya, ba Gaulois ba komi ko chika yo, okomi oza sans position, na minute oyo. Ozana oyebe loko lingite. Azo ba peke, mama konga kwa klobake, ayebi segen. Pour gagner quoi? Segen Nzambe? Siko yo muto yebi segen. Comment na makamba segen? Okoti si Fali. Prends ton temps, parle de segen. Bimisa ba photo. Bimisa nde bozo kende classe ensemble. Bimisa nde bozo koli ensemble. Bimisa. Bimisa ba émission o yambaye. Bimisa. Zwa avion kende Inde. Kende kolela ye yo muto yebi si bien. Va pleurer segen. Va prendre des images. Yo kende, abape, nazwa ki photo mutaliboso. Mais yo foza na end. Yo kokozwa photo mutaliboso te. Nam ta ebiso ke yo zwa photo na mutaliboso. Photo na ya segen na hôpital. Qui t'a dit que oza le premier? Yo tala ki ba téléphone à batunyos. Pour ba que oza le premier. Yongo oza ka mwana mke, tu n'as pas encore fini d'apprendre, hein. Na ebite soki défaut ya taille. Yongo mwa mobali, faut boldia ka bien. Ba maman to boti bana mibali. Faut qu'on liesse sa kabana, comme melisa kabana mibali, ba soupe belé, ba milki. Pour moi, la mobile, ce qu'a tikali na taille à mukuse, eza ma bé. Eza ma bé makasi. Ah bah, Fali, il faut qu'on présente mes condoléances précisément à JB. Est-ce que Moutoutou a déjà présenté JB bah, mes condoléances? Ça, c'est quel genre d'hypocrisie? Ils sont pas obligés. Ou alinga pesa jiba pesi jibe. Ou alingi na été, alingi na été. Alingi na été, bazan a bango obligé te. Est-ce que ces gars n'a pas de famille? Ces gars appartenaient à JB? Est-ce que dans la liste ya bana JB, ces gars est dedans? Hein? Ces gars est dedans? L'homme qui jiba betu musique a remplacé ces gars. Mais kende ce qu'on a famille à Séguin va remplacer Séguin. Zoba moko boazo nga comme ça ba tupe zoba lokola ye. Azo ba pe ex copine na aba pe na ex copine nga ye apanza bato maboke. Mais oh ya salara na oh yo salara différence eza wapi. Oh yo monika défaut ya ex copine ya yo moko monite hein. Zoba moko bwe matoi paka. Makutu paka. Allô, bonjour papa. Bonjour Mama Congo. Premièrement, merci beaucoup Nandengo Matisinga, c'est la première fois na matana live nayo. En tout cas, na mona raté na internet nani oyo akoki kosala une belle analyse net yo. Alors, naningi na loba na pona garçon wana oyo zolobela. Premièrement, tant azoloba ke aza journaliste investigation, na landa même émission moko asala na Elche. Elche azolobela yo oza journaliste investigation, franchement la longola émission wana. Parce que nenga azana na moyen ko se déplacer te. Nenga yo moko lobby, ba journaliste investigation otoko benga ba mame elela. Quand il y a des événements, ba yaka sur place, ba se poster, ba sali musala na bango bazongi. Mais ye place ni déjà kenda ba bengaye ou bien ba événement aux en Europe ba bengaye amata asala introduction. Il n'a même pas fait ça. Donc ba tika kabilo ko mususu ba titre o bazoko na voix di nango papa. Na voix ni ya koki ko animer azata présentateur ya concert moko. Na voix nini? Ka voix wana. Ah, papa voix pe kontakati.
Yeah, voilà, maman. C'est pour cela que quand je vous dis que biso ba Congolais, vraiment, ba makamusu to sala gata to zo loba biloko mususu. Tellement ezala na batu ba korjaka bango te, eza pe na batu ba lobela bango ba vérité te. C'est pour cela on regarde simplement comme ça. Mais maman, ozalara na mayele moko pona nga vraiment na yebite place nini na koki kochayo. En tout cas na ko sepelaka mingi o garder ka place na yo, o lobaka o eza vérité. Yango kana Merci beaucoup, papa. Merci. Yeah, merci beaucoup. Cet individu-là n'est même pas intelligent. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont obtenu, je ne sais pas comment ils ont fait pour obtenir leur diplôme au Congo. Binom tubosala ke ba même ba mindele ba reconnaître ba diplôme na bisoté. Au moins na mutoyen na diplôme awa na France ou na Belgique ou na Allemagne, tout ça et tout, azo pe sa niveau na ye, mais dès qu'il ouvre sa bouche, bazo mona ke moi na sepe kutu na mboka na bango, il vaut plus que ça. C'est à cause ya batu lokola bino oh bo soi-disant botanga na ba ifasike bosaka ba émission bolati ba lunettes de soleil na kati ya ba plateau comme si vous étiez en plein soleil hein bosala ka ba émission vous vous adressez aux gens mais bozu ba misu na bino bobombi vous vous adressez aux gens vous ne savez même pas vous exprimer vous faites des émissions terre à terre hein. C'est à cause de ya ba troko la bino ke ba diplôme ya ba congolais eza valable te na ba pays mususu parce que oye na diplôme mais tant yo moko fongoli munoko na yo même pour passer un simple entretien vous n'arrivez pas à vous exprimer même moi na primaire awa kuta s'exprimaka mieux c'est à cause des gens comme Bino hein ozo ko ça ba tout journaliste d'investigation qui ne voyage pas aza coincé coutré quelque part hein, il ne bouge pas à se déplacer clandestinement hein. Et si ka zali so ka moni pilon kamu bomba ma kamu se cacha hein là où il y a des événements il n'est jamais là aya pe poto na kingulu mais azu kombo munene aye komi bamba il se permet aussi ya koya kotanga kombo na ngai na buzoba na ye wazo sala wana pense que je suis son ami lui un homme qui a gardé la taille d'un enfant. Il pense que je suis son ami. Allô, bonjour, Ndeko. Ya, bonjour, Maman Congo. Na sepeli mingi na live na yo oyo pona qu'on recadre ma biloko mususu. Omoni Maman Congo dans tout ça eza biso moko. Azali kaka azali ne logote po akomika contre mutu moko boye. Bozota ata niveau nete binyo suboye pana ya teto soutenir tout soutenir ya komi na mwa ba tu popularité na mwa miso ane sali ale. Akomi nengwana. Cette fois-ci, on a touché presque partout. Na moni ba goloa pe ba rejeté. Koto pe ba lingé souté. Atika na Jean Robert. Asala boulot pour na profit mutagine na poto. Atika biloko wana biloko mususu mutakufi eza mambususu ya osala ba débat be émission. Eza nini pour la communauté congolaise. Mutu soka kufi kaka. Il faut mutu moko ya. Mais c'est quoi ça? Naso comprendre. Pe bazo ko sa soso poto soni. Pona ni poto komibo poto ezaki place à valeur. Batu nyonso bazo banga bata poto. Pona ni komi boyi. Hein? Ki musenzi na ya uti na mona Congo, aye na poto fallait s'intégrer azo tata te. Oza na papier te, oza na eloko te. Batamite mabe basila. Batu mususu amite mabe ba kosimse touche un jour. Pour ma sala wana ya zo moneza bien. Oui. En plus, soi-disant papa, il faut pas oublier, soi-disant un journaliste d'investigation, il vient annoncer au public comme quoi que l'artiste Jibin Piana, Mbelekete Diage, il a déboosté plus de 800 000 $ pour soigner ses gains. Où sont les preuves? Est-ce que déjà pour opérer cette information bongo, il faut battre bureau wana, bango moko battre comptabilité, battre ça yo bat transfert. Bapeso ba preuve ya ba transfert d'argent, ya ba facture, ya ba hôpitaux, oh nyoso tout sika leka. Il faut ozanango. Mundele oza journaliste d'investigation, il ne vient pas parler comme ça tant que nana zuba élément na nyoso na maboko te, ozo kopesa batu somme ya bongo. Mutazana bana na za na orchestre na ye, ake no bimisela kaka sege plus de 800 000 $. Boko sa banane. Pourquoi vous montez? Mais Fali l'a fait, on a vu. Fali azui ebembe na Congo aye nango na poto mutu nyonso tu même soki toza na ba preuve te to yebi komema ebembe na poto ndenge ezalaka et puis biso tout otoza na France to yebi ke ebembe tango ye ezalaki na ba litige awa ezalaki na ba dette il faut bo futa awa to yebi mutu ata kufi soka tika ki ba dette soka zaki na ba dette il faut bo futa donc il a fait on a vu
On n'a même pas besoin. Si vous avez kobete ya batu disolo à 800 000 $, il y a dépenses pour na séguin. Wapi ba transfert, wapi ba papier, il y a mon ate ya moniato. Un journaliste d'investigation, il ne parle pas dans la bouche. Il parle avec les faits. Il montre les faits. Bah, fait là. Ou osa sur place. Oso ko interroger ba médecin. Tozo mona yo. Ou osa na yo te. C'est tout. Loba no papa. Mais JB a dépensé 800 000 ndengenini. Yamou papa chéri on a combien? Franchement. 800 000 ça combien? 800 000. A évité que ça voisin 1 million. Anga batumsu. Na évité ce que l'on est sala. Bo classe on na ebi na ngate. So yi bakenda ya ndengenini so azwa ki ndenge pebe kola zolo baba ifasi ki wana malgré Congo ateza na moi mbri mais makamso ekendaka moi bien. Mais en tout cas, pas na ifasik, bozana batouak sabino soni na TikTok na réseaux sociaux. Il faut pas m'endoter les la bango. Parce que nebi ke bane bela ifasik boza awa boza mayele, mais bozana batumoko ba leka na ifasik. Oh ba yoksa kabino soni, oh banda toyeba bango. À part bonjour, au revoir, comment tu vas? Rien. Ni na ben. Rien. Ah papa nga na ebi na ngata ifasik ngota sike zalak. Po mutu nyonso obika Kongo mboka muma biso nyonso toza bata mayele bakongole bazalaka abum partout donc bazaka aboué do aza mutu moko mais ausuka mabe ausuka penza mabe aza partout côté mena moni bagolo ba rigide babwaki ye côté kuna pe pa ba warrior kumekate do akomi foka Jean Robert biso tout ba fanatique ne biso toko mikolo to yoka kaka. Mais où est magambo papa vrai Jean Robert Eza bah vrai oh mutaka koloba papa Rolls c'est tout lui c'est un flatteur. Merci beaucoup papa lui c'est un flatteur encore des batunake nanga no pese te belete zoba oyo moi mutu moka garda ta ya bana mikie mais cerveau pe e fanda kaka kuna. Mama Congo bonjour. On dirait Kirei Mutao Seka. Allô, bonjour, papa. Mama Congo, boni, maman. Bien, papa. Namono zali kolo, maman, langa kita moi muke. Non, cet enfant-là, il m'énerve trop. Ya. Rappel, na utu kolandaye, na utu kolandaye, en tout cas, tozo ibate soki bakali oyo. Bakuli, papa, Kobo, c'est na Congo te Bakuli. Kombo ekobima, komba fallait kobima na munokone journée. Est-ce que vraiment mutoko sa analyse ya nenge fali à souhaiter famille. Est-ce que ça là on analyse vraiment le mais y'a nana ketchup mukom susu ala qui sait quand même dengue fallait liaka ou ne fallait kenda ko sokola asa ila ngwa analyse parce que il rêve tellement de fali que boy bisa mami na bino nana ketchup a filmé tan fali entrer ko lia foufou comme ça a ko décortiquer bino ndenge fali azo kata semoule ndenge zo kota na munoko ndenge kena libumu na ndenge azo digérer il en a besoin ana besoin bo senga mami nana ketchup asa ila bino vidéo fali azo lia. Et bien, dans les réseaux sociaux, vous allez voir, il sera la première personne, il y a quoi qu'on décortiquer la manière dont Fali il mange. Il sera le premier. Lobano papa. En tout cas, eza patient. Ba wario na poto kuna la France, kuna bazo mona été. Mutabou pena bo succès pour dire bon. Parce que comme le cas ba bêtise. Et comme ba bêtise, Fali na zolo ba combat Fali za muninga na été après tout. Yongo Fali abomele nani vraiment. Fallait on a salé nini mutamemi na poto akolobela nani te akolobela kofite kaka koma fali oye oza no analyse mombo e loko zanga mutuna makolo muta kufika ka lobby yo lelo leki mamo na live yango bazanga ka misala na poto kuna baninga tozomona bazokende bakayu oya bango misali ezalaka te e koma ka kombo ya fali otiki so diza tika mwasi na mwana kini okobunda te pona mwasi na mwana Isaka kombo ya fali na munoko. Misale zangi bino kuna na poto bien ndengeni. Soki misale Merci zangi. beaucoup, papa. Congo. Merci beaucoup. Merci.